Kisasa ka soko longwa Kisasa bali felo. Oh. Donc Kisasa nemboka suka. Essaye ali felo yango yo essaye. Soko nyoko mingi akopela mingi tena ali felo. Bana baka pepo lokwa yolo. Ezo sika kwa matete okoyeba. Omboka. Tala naibisa. Na mabanki bapumbaka te. Mapeka pasi likola mokate. Mboka hindi. Ozo mbo naibisa bambo bakomolela na Motala ana position koleka kutu exacte. Ozo mona. Na position koleka exacte vraiment. Bino mo bomona. Motala. Kuma na sekuna na bandako kuna na sekuna bandako eza. Batu ya kuni na maya bwe bazo vivre ndenge nini? Botala na sekuna. Kuna no so batu bazali na sekuna ba vivre ndenge nini? Bino mo bozo mona. Bonsoir TikTok Mboula ouais bandi biso ah ouais bandi 14h na Mombele tokomi déjà putain déjà 16h bon mon ami no moko ah ouais ça la pas oh bon maki mutu pas bon même mutu bon mon yango mambo ya omoni pas oh nyonso omona o efanda mambo sango bien oh nyonso omona o ezande pont ekukana libulu o etsana katikati botala sikoyo moi béton oyo mu peuple a oleka moi béton to leka kaya moyo oleka po kata tipo oh nyonso omona o eza trou no libulu eza awa ya munene siko bandeko na ngabo ebisanga mtu akufa te ndenge ni ndeko na bisa mobala kufitile le bembe na mort mbango ekoka te mbango ezoka te ndeko na bisa akufaki awa mbango ekoka te ba video na ngai eza na tinda mutu vraiment kufi mutakufi na pont ya boye puis moni ba vidéo jusqu'à maintenant boyete ndeko na biso azopola na morgue mama yembo tilelo ebembeza kakuta mbongo ezozanga mbongo ya te akufe likola pont oyo ba nyonso bayo kanena osa vidéo ba mona ke ti garçon no kata motema akufe likola pont oyo akoyana kati likolo li pont za bien te eloko ya mutema oyo on nde bato bazoleka moi trop ya mukie oyo bokosela biso ngo tokokangela biso place po permettre biso toleka mutakufi awa boyoki me bato bayete batama pe bayete basunga famille wana na loba ki ngona TikTok ana sela même ba vidéo ata mutuka ya ndeko so tilo zo polebe mebeti mwana mort tilo zo pola mbongo ezate to bimise famille bana eloko te to lega na famille to loba to publier batu ba omona mais ata mutu azoya ko intervenir na le bête ça ata ba $5 ata ba $10 omona na mutu omona motema ato sangisi to tindi to pesi famille wana baki ko zobemela bona mo baki kunda ndeko na mo mais ti lelo bisunge ezate ko bota la pongo ngo bambule so ya mbula kuta logula radie mbule beti malonga te bino bokumona tala moni o kalam na telemi awa loko mbula e beti malonga te na pongo e comité mais botala nde bido botala nde plastique ndenge tombo ami botala bino moko plastique ndenge tombo ami botala plastique o etondi na kati ya kalam botala ibula ngwango oyo bomona oyo so botona ba video na ngo bomona ngo bia po le mbula boye ndenge te salité bimi na kati donc bimi likolo mo bomona ngo bia te mais so bokotona ba video na ngo bomona bomona libula ngo yango oyo botala siko mai o na kati ya kalam botala na kati ya kalam bandi bo Ike pese viva. Nakutana kila metra zokamoko ndenge trosa utiko tanga abadike yao. Alobike fale wakulie makasi bila population eke wakane sana nini ekoya.
rendez-vous dimanche. Alors qu'il y a qu'à dimanche, autant article 217. Il dépêche vivre. 217. Nabi tumboza na kati ya Yesu bilo boza na droit ya kukota na kati ya Rwanda kwa bungisa yete. Oui, c'est la vérité. Alors que ce qui boza kwa mwa kititi na se. Okoyeba ke mwoka deja sekenda. Boza na droit na kati ya mwa na binonte. Il est pas vivant. Si mi osana nafana pembeni ya swabona na yebye koko misanga na suka na fungoli motema salego na yango sana yole nasikeli ovola ya pembeni ya swabona tambusanga bisiko yebye koko misanga na suka okumemanga kino bisiko kana salego. Jésus est ce meilleur ami, il ne te laissera jamais tomber. Si tu commets à Yesu na milolo, et pas et pas ça non, comme ça il m'a beau fan, n'a pas sali. Bonjour maman, pas en yango. Pas en yango, libisson yango. Et ça que mon a libisson yango. Oye bomi mutu yango. Awa, et pantani banda awa. Ozo mon. Mon net wa ole kana pusu bongo. Des garçons wa tulisa ki akoya na kati. Mulangi tuba ki kota gorge awa. Asa asenya ki pe ko kufa ke na kufa na mama yemo. Ibula ngo yango. Ibula ngo yango. Ibula ngo mama. Ba image le ben na salle yango. Ibula ngo yango kala mama. Moni kala. Kala mais ça trop salité makasi. Ceux qui va matériel et monani, ceux qui vont louer argent exacté. Ba matériel c'est monani, ba garçon ba kota na kala. Azo longola ba salité o bazo timola. C'est le pas très important na minute yo. Oh eza souci na biso to ya beje mais ça il a biso eza kalamo. Calam et puis la tena pont oil. Mon de bat bol boss au devant le câble. La pont oil. J'espère que mon yang. Mon de bat balé quoi, le yanga mo panjo la mo panjo pour na 4 na nyonso. Et ça li du so munene makasi. Ah pont oil, ka rande garçon ko ya ki na mal. Mon de ba on le kana pousse. Donc risque pour na bat. Risque pour na bat vraiment. Est-ce que pour la batte ba oleka au monde sango yango batte ba oleka il faut expliquer ou le place au thé pour garçon to ko fa avant-hier akoya ki moni mulaya pango akote na kati donc avec na pousse na ye nda kota ki na kati awa mulange tubaki aya kosa le morage chaque no ko fa na mama yango pango yango moni teli dusu mama. En tout cas, nzamba simba mutema na yo osala biso pont oil. Osala biso ka libuso zo mona. Pont mobimba te mais libuso ka peut finir kama po bato bazwa moyen ya oleka parce que moyen ko leka exact. Yango bandi awa. Kuna nios. Kalam yango. Kalam. Tu veux donner de la valeur à ton métier, ne le fais pas à n'importe quel prix. Peu importe ce que tu fais, malgré le fait que tout le monde aurait tendance à sous-estimer tes efforts, sache que chaque travail compte, demande des compétences que tout le monde n'a pas. Valorise tes compétences. Tokimi bambula to banda 6h to telema boeti erotanda omoni anda na biso na la tabi donc na biso tanda na biso
ma edindi bilo musuku dotie libanda o bozomona o tala o touche to sokolaka bota la douche de komi na toilette to sa inse sika bota de komi bota siko banda ya bota la banda nayebi bino bato bosolaka na bakonza mboka mpo ngai bavideo na nga oyo neti ezokoma pa Constant Mutamba papa nayebi oza ministre ya justice s'il vous plaît papa kotana ata makambo bata mombele pardon papa tozo souffrir baninga mususu mbula soki ebete esuka libanda lopango nayebi so déborde ntina bandako otela biso papa gouverneur de la ville Daniel Bumba papa osaka na kanasi awa chaque fois ça doit ça vidéo dans la temps comme papa Daniel Bumba parce que yo ndokote la biso makambo boyena na bakala mboki reno bakala munanu o très important la minute boko ça le même ko kireno bakala tant de peuple a souffert depuis to téléma depuis 6 ans na manda dans téléma tiero 9h mbule beta to pola libanda to kimimbula botala bino moko peuple ninga o souffre peuple ninga o nyokwa ma Mombele commune alimete quartier Mombele to ça to souffrir to vana ba konza mboka basaka awa mama Bougumestre alimete s'il vous plaît maman na yebi na ngai yote mais na otanga parce que ça Bougumestre alimete oyate na mona batu ba yate mama Bougumestre mtatindi biso to ya to ya rotala ba ye bato yo tinda ba ya gouverneur Bougumestre oya mama Bougumestre ti lelo tikala oyate otikala depuis na Mombele na biso oyo to votaki Mombele pena to votaki meta la sort e boya na élection bon voter boye ngamo lobel na bino mwana Mombele ngamo lobel bino mwana Mombele soki na komi kuna ba passion nyonso kosila to ju ba vona biso ya mara to ju to pesi bino ale bo zu bo bimi ba tebino na ba place ngale bo lo ba lisute bosolo balisute bovandi kimia bomeme komi ya famille na bino botamona mituka botonga ba immeuble botonga ba memline peuple a souffrir mais biso to pesa bino ba voko bofanda place bozana mais bozo faire souffrir peuple pour à vivre na kimia ça na makamno c'est que normal il faut que mboka mundele États-Unis ba porte ba pays étranger wala mde peuple ko fanda kimia wala peuple pena te pena ko pema on dirait comme il a paradis bon on a porté un paradis on a l'ifelo c'est l'ifelo et tout on a kata l'ifelo mboko pena ngako ba tsaka so ba image so pe bombarder Congo mobima na ba province to kufa po peuple a souffrir pour ani ba musuba poni bini ba konza mboko loko ba souffrir peuple a gagner a profiter ta na mboka na mo mais peuple a souffrir mais bini ba to voter ki bozana ba mituka ba memli ba nini ba otonga ba mbongo na ba ko tonga na famille na bino bo fongola ba maison ba nini ba boutique mais tant de peuple a souffrir mais to voter ki mais to voter na kasa bombela to voter ki tonti ma o ekoya ya loko ba olinga to kufa soki inondation sabi to kufi ba mire bu ba mire kuei ba kufi ndo boye na famille moko to ple bino $1,000 famille moko $1,000 famille moko $1,000 o ba to ba ndiro ba kufi $1,000 kana to sana ngoni e ko donc c'est so ba o ba kufi te ko tongela biso ba ndako e bukani papa boye be la vision s'il vous plaît c'est le temps peuple au souffrir ça soni et ça soni peuple soki congolais soki akeli bana mo akumisa na za bien bele ba koma na ba français ba bona bango ko ba ndima su Congo ba la ba pende ba ko ya su RDCT pour souffrance l'équipe passe l'équipe ta depuis to télémé na ba mbula ti héros na luka fata zo nga $2 na nga na pesa ka ye na ta campagne ya ina Kameri apesa nga yango azongela nga pour rien ne marche na so velo ba koka tango na zali combattant et pas Gilles Mouniere na 2017 si lelo na lelo côté na bénéfice BT na tango Kabila nga na bana osala copie ya kwata si fait kaka 15h na komo luka 5000 pour na futa transport na 200,000 400,000 na kuta mais lelo to tout mwana mboka malgré mbonga tulungi yango obe ou pas to bénéficier comme et comme il est là ça pour na journée $50,000 il faut na finga nzambe na fingi na passer na fingi na maman abota kinga na zubi pose wa 10,000 pour na za 10,000 pour na fingi na nzambe na fingi papa na nga na fingi mama na ngai tango na ya na zupa pa 10,000
na Kabila na bana ofinga mutu te eloko te. Kabila atikaki savo l'époque oto osomba lelo atikaka ona kombe dollar atikaka ona kombe aza étranger toyebi ke Kabila aza étranger Félix aza yaya na ngai ya mboka yaya na nga. Conseil nini opesa na Fati? Conseil na opesa na Fati ndenge eza bongo a reconnaître baparlementaire debout bato baosoutenir mpo ye azala bano baosala mpo ye azala oyo basepumonaka mpo na bango soki bango bazwi tokozonga na systeme ya ANC oyo ya Afrique du Sud lokola azo reconnaître babana nati azobomba bango sadiza babomba bango na bapoison eloko te baprofesseur ana mayele na bango ese ekoba ebele makasi kamere azoluka abimaki make ata déclaration libanda apermettre kamere abimaki kamere tozala na yawo lokola tika Kabila akende ndenge basina bakontrat ye na Kabila me kamere akende te totikala na yawo soso pigeon ya 20 mai ezala kamere po Kabila nde aza na chakei nde bayokanaka bango mibale kamere achakei me Kabila akei na ye me kamere totikala na ye na kine yawo kamera sali mabe mingi na mboko depuis Mobutu kotika ete. Nous recevons Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en direct. Okay. Nous recevons Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est clair bien que sûr, Congolais, de père et de mère. Je ne vais pas vous suivre là-dessus. Non, mais il faut le dire, il faut continuer. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Congolais, de père et de mère, et puis père de famille. Voilà, donc acteur politique et tout ce qui va avec. Et président sortant. Alors, première question. Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait pendant ces 5 dernières années? Vous répondez en français au Lingala. L'émission est accessible à toutes les langues, français, Lingala, Chiluba, Swahili ou Kikongo. Ce que je regrette très sincèrement, c'est de ne pas avoir fait arrêter ceux qui ont mis ce pays en moule. Qui? Non, ceux qui l'ont fait. Parmi vous, parmi vos proches? Non, mes proches ils viennent de commencer. Comment est-ce que vous pouvez En 5 ans, beaucoup de choses se sont passées. Oui, bien sûr, mais on a trouvé une situation. Vous avez il y a des choses qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas faites au nom de la paix, de la continuité de l'État. Nous avons un rendez-vous dimanche. Alors dit qu'il y a qu'à dimanche, autant article 217. Il devait se vivre. 217. Nabi tumboza na kacha Yesu bilo bozana droit ya kokota na kacha uwanga to bundisa yete. Oui, c'est la vérité. Alors dit que soki bozana ngo kititi na se. Okoyeba ke mboka deja sekenda. Bozana droit na kacha mo na binonte. Il devait se vivre.